Son Altesse. Makia TV. Bonjour, nos téléspectateurs. Nous sommes dans l'émission Passage obligé. Le tozali wana na kati ya groupe Sinark de Brazzaville avec le président Goliath. Président moko bien propre. Bonjour président. Bonjour Son Altesse. Okimi Brazza, okendaki wapi? Le tozui vraiment et c'est ngoma kasi na passage obligé et pemene na biso tozomona ba mama mibale ba bras droit. Ils ont un bras droit penzanet comme tel mais ils ont un mi pesa kana musala na bango. Donc quand on ndenge zalaka il faut que soutenir ba obalinga musala, il faut pesa pe makam na ba oyo ba mi pesa kana musala. Voilà yango moni ba misu bazongi et bangonde batikali po certainement bazana likamba oloba. Vraiment bazana likamba oloba ko. Mais mikolo to constater aux ala surtout ton tour ya ba artiste et comédien té. Okumi trop yo moko. Par rapport aux alaki komona yo mingi na ba association mingi tout autour no ba artiste ko organiser moi biloko ko sangisa ba artiste mais to constater mikolo zaza vraiment yo moko nini kazo s'est passé. Non problème eza ko zanga moko té to ko se retirer té mais tant aux fans na place au repas où ils a servi eza manque à respect na hypocrite na hypocrisie pardon essayer na kakaro moi il faut ko quitter mais ça quoi parce que respect na hypocrisie et bomaka. D'autant mieux na fana na moto na biki o yaza ennemi nanga que na fana na hypocrite moko balaksa nga façade kaza muninga azandeko. Et après na simalia ka c'est pas bon. Vraiment. Et question monsieur Zaki peut-être tout autour ya ba artiste. Nazala déjà na batonyo sauté. Eza principe à vie nanga. Voilà. Donc motoko za la biso tout au saka musala. Mais na fanda na mutu nyoso te. Au sala ka cinéma ou bien théâtre. Po bato bazolanda biso, ezokotsa bato ko na kata confusion. Déjà au sala ka cinéma ou bien théâtre. Déjà avant que le ko sala cinéma to théâtre, il faut d'abord koye ba différence et ba bloc wa mibale. C'est ça. D'accord? Nga nazali artiste. Donc étant qu'artiste, nako ko jouer na théâtre, étant qu'artiste nako ki ko jouer na projet oiza projet à ba série télé ou bien série ou bien ba film cinématographique. Donc exacté que non na sala kabou vraiment na cadre il y a différence wana nazali artiste tout court. D'accord, vraiment vous s'abonner à Makia TV, vous toujours émission Passage obligé. Les lots vraiment sur le terrain ou plutôt que découvrir et belé les autres côtés dans la confusion. Sinark, c'est le président Caleb, aux accords ou bien président, le qu'on appelle ça la Batoubaye Baka. Bon, déjà, eloko ya ko meka ko éclaircir batona eloko moko parce que nayoka ki kane salva ki eloko moko nazana ba El Brazate nazana ba LT. Sinark c'est une grande maison de production. Sinark eza groupe ndenge toyebi ba groupe na biso ndenge zarate. Sinark c'est une grande maison de production oyo akokoza na ba filière partout dans le monde. D'accord? Donc biso na Sinark tolongwa déjà na ba étape ya ba groupe. Et ça, le directeur général, il y a Airtel, bon, il dit ça pour la cité comme il y a société quelconque, il y a Brazzaville ou bien il y a Congo Brazzaville, Soro Kepen à Kinshasa, société à Nezali, à peine à DG Nabango. Voilà, mais président fondateur Azamoko. Donc ils ont dengue Sinark Ezali. Président Caleb Aza fondateur, il y a Marc Sinark. Alors chaque côté Sinark Ezali, ils ont moto oyazo dirigé moto oyaza comme responsable numéro 1. OK, dans son to mimango yoza DG. Donc naza DG ya Sinark Brazza. OK. Donc na bandeko et ça la confusion, il y a accord. Biso toza ba LT, biso za raté Sinark El Brazza. Non. Vraiment to zope ba maman na biso ba se présenter et que ça la peut bientôt yoka ba on peut président ba ki boza na makamba ko loba. Donc vraiment to panza kaka. Papa, pardon, groupe ça. Maman a eu son micro. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour. Très bien. Tout le monde a émission Passage obligé. Pembeni ya président. Président pas que bras droit mais moi na oya linga ka musala. Do yo linga musala. To linga musala biso. Qui m'a président? Te.
Ah, bino bandaka boye. Kolinga ngo ya sikoyo kaka. Te tokima te. Kombo nani na bato bazolanda biso? Kombo nanga Jus. Jus ya kombo baptisé par président ou bien kombo andako? Te kombo nanga vraiment. Po to mona mususu artiste Likayabu. Oui. Ok, tozo pe mama. Nini oyo osantaka na peme na président? Na domaine art. Toboyo santaka na ndenge ni na domaine art kozala na yo peme na président nini osantaka nini o bénéficier nango? Vraiment à mes pesa corps âme esprit na mosala na vraiment alingi mosala. Et puis azana respect et ko respecter bato. Ba bénéfice ni ozui déjà. Bien César olobate mais ba bénéfice César na moni César olobate kanet président. Vraiment to pesa micro na mama aza pembeni awa. Bonjour maman. Bonjour. Bonio. Malam. Nga Altesse yo nani? Choco de Brazza. Choco de Brazza. Oh menace. Oh menace président. Oh menace. Oh menace nga. Non la personne comme Choco de Brazza. Moto apesanga komba Choco de Brazza eza monsieur Julien Kabangu de Sinark Kinshasa. Ouais. Po tango na komaki na se présenter. Na lobi na za mwana ndaku. Ouais. Je suis à Brazza. Abi mata tatami tomona ce que yebi makambo. Vraiment. Tellement que na mata na pesa makambo a sepe la lobi kombo na ezalaki ya mboka eza nini na pesi prénom na nga ya mbotama Isidore alobi bakanza te nga na lobi Choco de Brazza banda lelo. Donc ba baptisanga depuis Sinark Kinshasa et pas le vice-président Julien Kabangu. Kozala na yo to banana na kini no koto uti poto zo mwa ba question mke kuna na kati ya Sinark kini. Osaka simple artiste. Oui, simple artiste pour na Sinark kini ya Brazzaville. Mais non, quand je suis à Kin, na Kendaka, ceux qui répètent, ils ont une répétition. Mais na Sinark Kin, na Sinark Brazza. Donc pour l'instant, na kata Sinark Brazza. Sinark Brazzaville. Ok, quand ça la permet na président, ils se sentent à l'aise. Pepele. Aussi qui n'y a pas mbala moko Choco de Brazza ou menacé ba ningo kutakiawa. Ba bénéfice ni ozui. Quand ça na kata Sinark. Ba bénéfice en tout cas ils ont raté eza. Peut-être le Sinark to le vélo comme nene. Bien sûr. Production comme nene yebani international. Bien sûr. La président Khaled. Bien sûr. Eza nango to banga rande makambo to batami sikazali awa tozana ndaku nayo pembeni moko na oza fidèle tozonga non papa bon to yaka pardon. Merci. Na mona fidèle a boyete président oza fidèle oza fidèle côté président Caleb jamais vu. Déjà eza moko ya ba secret. Oyo esala ke lelo ozomona na ba groupe ebele ba groupe ezo panzana bato bazo tambola moto nyonso alingi contacter biso numéro eza 06 donc plus 242 06 603 27 73 eza numéro WhatsApp donc na bandeli plus 242 06 603 27 73 page Facebook na biso ezali Sinark Brazza et YouTube Sinark Brazza TV donc beaucoup na ba film na ndenge nyoso bokolinga donc voilà merci beaucoup na bosanité père spirituel na kuna kotiata na corbeille te père spirituel le prophète Jephté Matondo Lumisa. Merci balobi s'abonner na Makia TV le tozalaki na le président Goliath babi président Goliath mutazo pese lengi tokozongela kaye poto découvrir ebele le jour wango tokoya abonné na biso artiste comédien musicien mutu nyonso tchaka na biki parce que ko pesa cours en ligne. Merci.